TV, voici votre émission Mozindo. Aujourd'hui, nous allons mozindoliser les choses. Tikana s'est présenté, Ngai Wabino, et Zali bon humble serviteur, IN fameuse dans les travaux, l'Orient qui salut quoi. De l'eau, Bandego Balandi Batali, vous en êtes représenté une émission Oyo. De l'eau, si j'ai un avis sur Carole Bela, richesse et Zara Diamati. Vous avez un sable, il y a un beau canabiso, ils ont un appé. Étage, tout le monde a immeuble de Belé, mais tout le monde a vu la Kinshasa, nous avons un sable, il y a ville à Kinshasa, précisément la rivière Makelele à Tozali, où la rivière Makelele, ils allaient rivière Kaboli, Ngalima, Naselemba, Awa, Tozali, la rivière Makelele, la carrière, et la rivière Makelele, autrement dit, Kamfoufou. On va nous balandi, et pour la bande de Bonabi, pour se la mouquer, comment va travailler. Vraiment, vous allez se remettre. Merci, merci et puis merci à staff Mobimba et à Mozindo bazopesa ba idée quoi nde yango bandeko tokota na Mozindo tokoti na Mozindo nde tomona ndeko na biso ouais, balobi awa tozali na ndeko na biso moko donc à tous on a 17 mais qu'on zone chaque année ou bien la rana va période chaque année pour rivière au Toyoga Bassalo, on va faire la dégâts pour rôle banini na bato oyo baloba ono bakino bato baparese bato bakabote bazela yo moyebisa bango nini Papi, c'est l'heure. En tout cas, bandeko balandi batali apeseli aluki elotin esala ezali kasi kozala na konzo atoza na 17 soki ndeni soki konzo eza te okoba makambo oyo te kwa yango bandeko balandi batali ya humble vision tv lelo tokutani sur les terrains po todécouvrir bandeko na biso ozanga mbongo apeseli aluki elotin esaleleka kitoko koto balingaka kuluna te balingaka nde bacourage bacourage okiti na mai oza kuluna oke kotana kani makasisi to nde bacourage mote na bino bandeko balandi batali ya Vision TV. Voici votre émission Mozindo ndeka tolobaki tokota na Mozindo ya masolo oyo tokutaki kolakisa bino rivière Makelele oyo kaboli ngaliema na selembau sikawa toye kotala bandeko na biso condition ni bazovivre vraiment na mai ya rivière Makelele, c'est-à-dire pompe eza te mais falo monake
bandeko bazovivre na système ya mai ya nkelo donc nde babenga yango bango moko vraiment eza mpasi mingi yango bazointerpele na gouvernement vraiment sadi asala quelque chose mpona régie des eaux ekota mati kotoyo parce que toza na ville ya Kinshasa vraiment boye ezopesa mpasi na yango bandeko balandi batali ya M Vision TV oyo ezali bongo PN famoso liboso ya micro kasi tomozindolize makambo vraiment tokota na mozindo ya makambo yango bino moko bomona mpe totuna bandeko ndenge nini bavivaka ndongo na mai ezopesa mpasi vraiment soki oza na bagerment lite ezopesa mpasi kosukola yango toyebi te soki bamela yango tokotuna bandeko vraiment batalisa biso soki nini bavivaka ndenge nini alors topusana tomona ndeko vraiment mosala osala ya kotoka mai ya nkelo bungango mutya ouais tangi toyeba juste tozala tala komina ngalema kati libubi ekabulisele mbao na ngalema awa mituka boye toka na mpasi moko ya mai tala mai tomelaka tosokolelaka toza bainfection mpona kozanga moto aza so makasi mpona koprofite kota mai na karati tomoni moto tokobela aza te tomoni ndeko mobala ye tova biso biso ta biso komona mpasi komona kaka libubi na ngalema awa okende pa ndeko excusez-moi oyo basala yango ndenge nini mpona botoka yango ezaka mai oyo tozomona ezoleka wana obeza mai oyo eza suksi awa tozo tokata basaki ebimaka biso bandeko profilage ya kotokaka po edaka biso na basani na kosukola bilamba eza mai ya makelele te na mai ya makelele tala suksi mai na esika pasi vraiment eza mpasi mingi bandeko balandi batali ya M Vision TV makambo eza mpasi na ville ya Kinshasa falomona mai note souffrance ya mai ekomi na degré vraiment quoi donc c'est-à-dire makambo oyo gouvernement tala makambo oyo bien po ezosenga vraiment appui na bino nde population azala calme etikuna mama vraiment ndeko nous sikoyo moto asala boye mais azwaka quelque chose ou bien asala ngo mpona koyedika bon bapesaka mbongo na moto asala boye soki asali boye te basaki mpo basombaka na mbongo mpo kozala na sosi na ye mwa 100 fois mwa 200 opesaka ye mpe monguya ya kotebaka mosango azali vraiment moko baentrepreneur bon c'est-à-dire alongoli chômage na Congo ozomonaka no te asali eloko ya boye mpe kotaka mwa quelque chose mpona kosunga population ya koto oyo bazwaka ata mai régie des eaux apima biso mai mais ndeko moko azwi likanisa kosala eloko ya boye apermettre na population quand même azwaka mai c'est-à-dire baza bato ya koencourager bato ya koféliciter bato ya koappuye même na makambo ebele vraiment bandeko balandi batali ya M Vision TV tokomi na songa lemo toki na système ya tombola mosapi atozangi eyano tika ete topesa merci na seda mokumbi oyo akomisi biso na bandako na bino mpe na équipe technique mobimba topesi mbote na staff nyonso maamishu mbote na yo antuka eskize ebele makambo oyo ezalaki mpasi mingi bao tokutani nango me na minute oyo aya likambo kamvr toleki kwa merci na yo merci na Joël Manoka staff nyonso ya mozindo émission na bino tomona bino mbala nsima mais bokosana te bosabone massivement na M Vision TV votre chaîne de profondeur merci botikala malamu